C'est le moment. Tango nazomondela yo sobo yanga yere. Bolinga bandaka na pase koma esengo. Leti Malumba, Bosco Sakata et double boss. Arsène Toya millionnaire. Wapi Francis ma vimpi, Biha Maleli. Bolingo nangai, na mesana kobenga yo yaja. Pour privilège mbanda. Oya mona tampasi, oya ngara yo tomona tema wae. Bibliata, photo mana yango na Facebook. Ntopetinela ngata nimero na ya WhatsApp. Nadala soki alekinga na ninye. Parfum pemba zobimisa application ya telefone. Tentiro zobimisa parfait photo shooting et photo batreta. Sala nga pasi kwa. Mwase koki koboya yo. Azeli yo pe mbanda camarade na yo. Azeli yo pe mbanda pasteur na bino. Mais maman jamais, quel que soit le problème. Maman nangai. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup à notre cher internaute, fidèle abonné de notre chaîne Erli Chikeva Kimbangu TV. Continuez toujours de vous abonner massivement en s'abonnant. N'hésitez pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune actualité ou aucune vidéo qui sera mise dans votre chaîne. C'est toujours votre aigle de la presse Global International et je suis de toutes les mamans au monde entier. Là, je profite à l'occasion de remercier les bons dieux à travers l'homme de Dieu qu'on est Paul Dominique. Et pourquoi pas aussi à la patronne de cette chaîne, Erli Chikeva depuis Paris. Là, je vois toute la famille Chikeva depuis France, précisément à Paris, Bozalarawana. Merci aussi à maman Josie Matanda, la suprématie de la Belgique, maman Sola Gutoro Makasi. Merci à Niki Tendedor, Babi Niki Tendedor, la colonisatrice, il y a Paris. Il a colonisé Paris, il a payé Makambo. Merci aussi à Krimax et Confort à Skinimata. Merci aussi à Francis, le noble derrière Billy, toujours Kitoro Makasi. J'espère que au Fongoli, Platon Sobata l'a invité spécial au Tozana. Lui, c'est un artiste et musicien. Il a évolué dans l'orchestre. Il y a Patrick Beckham. Il y a des décortiquer mission et belé nabi qui se poser la question aza mission ya Patrick Beckham bon toé ba pena ba source bien aza déjà invité au déjà to banda. Bonjour la star. Ouais, bonjour Aigle, Bilobalo va de la presse, tout ça là, j'ai idée faté quoi. Voilà, bonne santé. Ouais, santé normale là, du moment on a toi bien. Normal pena, j'étais. Mais l'idée en Amérique, neni ma solo groupe est fonctionner neni. Ouais, na pêche na mbote pas na yemo l'aide de l'homme. Il faut le ngana moi l'initiative tout ça là. L'aide de l'homme Patrick Beckham na ninga ba stage que taza na vika na moi ba show mo kalatia les 5 fa beta le premier concert. Ana 3 nous les mois fa beta na quoi. Un biso ba dotikali déjà tout répéter kaka, tout répéter à coulisses na biso lundi. Lobby mercredi on a rep mo spécial na ninga li panique wana 8e rue limité industriel quoi. To biso bena to travailler père azate mais to bosser bena to travailler vraiment quoi. Mais est-ce que dans l'orchestre, il y a Patrick Beckham peut évolution en carré, tout le monde na tchaka ba collègue na bien affilié ba musicien bazar tout dans le bien à 100% mais ba vivre quand même. Pas il y a les vibrato peut ba vivre quand même chez bino peut tranquillité ça nango par rapport. Tinga mo dernier moment d'ailleurs on vivre dans la vivre na déjà de biso va chancer. Tout ça a bien ma casse donc malgré tout le baraté mais toi bien le barrière tout on a chef na biso fils là c'est une PC motivé réseau solo pas mal ça na tout ba collègue na tout toi ma kitoko toi ma bien. Mais est-ce que biso conserve aussi si peu moi là et bimara biso beneza bongo biso beneza non so vidé rap coup so vidé rap car chef tigalo na CG là qui night tigalo na mutuna nani zoa yo pe car zoa yo nous les routes ne rolobate biso de boya yesko aboya mamwana ni basala na ba orchestre msusu ya ba afuta bino moi lo moi mukia cha na enveloppe bimission ba kama wana pesi ba ya ba pibia on te moi mukia mais yesko bimission na ninga ba enveloppe tout ça la cha on te biso bongo to afuta mukia wana to mona vena na ba réseaux sociaux mona vena ke la bien yo ba mukia kaya on a lobby ke biso la bien yo sala kuna bona la bien nga so ba big rouge on snai mutuka na biete on comprend mais biso za bongo te biso za benaki papa ati biso ba
grand frère na biso ya liboso neza boso mignon zo ayo zo ayo to panzani jamais caméra ezala pas. Est-ce que ebi que ndengo terrain ozo memanga na ebi ba tout bolanda nga ba comprendre. Mais est-ce que makambo ya papa na ndeko na ye est-ce que bana pe bana obligatoire kota makambo wana biso de kota makambo ni on y est à frère na yo biki rouge ya pas bien affilé bic rouge na habité un musicien ozongi singane ya na ba na comprendre maman yo kende kuna maman tengana oloba nanga kuna te musique ngana oloba kuna tengana lobi ndeke biso baboya ko filmer biso kina ba futo mbongo mombo kasi tongo lobi ko filmer to moi déjà mingi za pas bien affilé soki ya memi na sa ou to mona bala récédent un peu tout le monde a ninga publié avant mon voyage avant ba lobela mamba ba publication mais na habité est-ce que show carabino ko futa ozo publier no ezanga tom sous manière na bango te biso père na biso ba biso za ya bien respecter quoi ya respecter toi ba grand garçon dans ma famille ba futa mbongo bon c'est ndé ba futa ba to sala ba présidence wana ba futa ba député ba tia caméra ba filmer ba mona d'éviter toucher combien avec président toucher combien dès que fait le média à sombela ba bla na mosaka car tia on a kati ya réseaux sociaux na Bobi Ronaldinho yo po loba ke ko fait le média sala mabe te car normal car normal au pesi muto car filmer c'est normal wana ya wa bagise lo mo bona ninga via muto mais ki mbongo wana mike bon eza mike problème te so ebele mais biso chez biso baboya mambo wana est-ce que chez bino bona to pe dia ba pesa ka fils la c'est ba pesa ko to caractère zadia na carana masa na chanteuse na biso nani comme dans nani chanteuse na biso petite sœur biso wana Amina énergie zadia na carana ulana le square faire l'accent na TV na sombele na carana zo na orchestre aux car mais est-ce que bino besoin déjà ba chance auto ba vocal to rabena que non artiste boy bon pose car faut avoir la vocal ya non muntu a travailler na ndenge na ya booster pas pe car na te que non pose car faut ba vocal boy manzembo wana mambo kalati tana bato ba rouler na ba orchestre wana ba car na orchestre na biso ko to ba lo bande na ba TV to le carton ba ya na mutu ba ya chance tout le barani ma musala tout va musala père dans les États-Unis ça mamnae ton studio pour parler dans histoire et s'il y a tout le mambo wana te ba bien privé wana ba matériel là dans capone et c'est vrai biso ka ndenge ndule mais pour la bateau ba lo ba ndenge héritier wa tarata ki visa ya Amérique ba moni Patrick Beckham tongo na avant voyage aye pas fabriquer ça l'accès aye visa na ebimi ya États-Unis Amérique bato balobi on aza ko se monker na héritier wa tanambe ba sangani na fabrication o lobani c'est yango ah c'est monker na problème ye na ba na problème ni là di mettre na président héritier ba na problème ni et ça qui papa ce qui n'a visa na ya moni ki abiza va l'accès ngo ba messe na nga be bigo na nga fanya na pas père akepa père na ye père no wa isi pour mona mwana eta ina tongo ni na ngobona tongo bote père est-ce que ça y surprise maman na surprise parce que do mona caméra zo tambola mais caméra etambola ne ya nini ngana que ça père surprise yo filmer nga tout ça là mais on dit que to zongi kana place yo telemele mambo caméra parce que bino pe wana ko le kana ndenge ya privé te fuka caméra te wana za be muto ala za joie na ye ala sa ke non na zui visa oyo batu muso ba zui te menga na zongo na kina la expert nanga père nanga na zui visa père ku do kam oh zui visa ne bino ba chaîne bokoma ko sara bo tout ça là père ba chaîne ba ko sara o zui visa te ma ko sika zui visa ba chaîne ba ko sara fa ko on la biso fabrication muto aloba na papa biso bongo bino ba chaîne bokoma lu ta fa ba chaîne de jeune ni ngo wa ko sara ya lobine kaka ye bula te abulaki père na biso abulaki mwana na ye lei ayepe ko sa ye ba vantiko ba chaîne ba sala mikolo bino ba no sangola na bino to mona ko ezaki normal eza ba vantir ndeni est-ce que ça bien na bato yo ba ko saka mais c'est là ko maestro Fabo ko na biso curieux vous arrache des trous yem dans le bain bon ba jeune ba comment ko sa fort yo l'accent na visage la jeune et ya le bain père de genre ko ada na ba ko ne ko ba biso bon mais za jeune so do tina ndinga age normal problème te ya le bino to boira ba presque na ye na ba Beckham ata bimisi mais ba na je kana génération wana ko na biso papa ya père na biso yo bengene ngona ne yem dans le ba jeune ba mo ko sa tout ça là mais l'accent na visa on l'accent oh ya solo bina ke Beckham ki biga yemo pa biga yemo ba kosi akosa bato nani wana susu yemo ko na bino akosa bato ndeni
akosa nani to mona ba émission awa ya mambo ya voyage ya liboso ya Canada Patrick Bekam pa ebi yango oba pesa ba mbongo pona bazwa ba passeport ba nini voyage yo ba kendati bana pesa ba mbongo ba musicien ba contribuer ba musicien ya villa no ba contribuer na voyage na ba on sait highlight musique on ba musicien ni ala balo mbona ese fa ba ko sa ilo ba bongo no bina fila aza ko affirmer ngo et puis Thierry Migler pas les gars émission ngo na habité ngana na mwana yemo ko le bada que non on ne complique pas les ignorants donc bato ba lo ba bongo ba ignorant bato ba lo ba baza ba ignorant mo yemo lo ba bongo comment yo le est-ce que yo po yebi que ne ba landa biso tom suba ba ba ote oza parmi fruits ya bina filé parce que le ka pas bina filé te wana zanzela kaka to le kaki na mona lei nga bena lei di maître oza ba ndeko pa ndeko papa parce que biso to yebi pas bina filé na kandeka yaka mto asala SM na ki lemba mina ko sina na parler na milino mama ya po na ok bolo ni etinda olongwa kuna parce que kuna ozaki na yo pe bien à l'époque to bando sola non et na zala kada bien bana kalat avant na ko to ngona bien da ka bien le lebi na zala bien bolo nini sux ya kolongwa no ezaki nini na lobango trop na ba émission na lobango trop ba ni comme mwana et comment ça moi faut tout ça là pour na yemba même pas vocal kuna on comprend bato ba yebika bato ba yala bino dans média bo yebika no ko wita kuna me bato musuba vanda na ba wita sona ba parler minute ba yebina mangote sona bandolo musuba mo ndena sa aventure na ko tout ça là on comprend et minute ce ko to beta faut mettre ma solo là di mettre pour des places naza place pena que non na yebi d'ailleurs voko na ngana c'est l'album bi makambo ki tout ça là yangona mais koloba ba jeune ba ko sa mikolo tout ça ka to ko intérêt na biso histoire ba changer répéter ba jeune ba ko sa mais yo pour fanda no muké et pas bina fila va OK pas Patrick Bekam est-ce que bina filé pas parmi ba jeune ba ko saka est-ce que ngam bel ka mona to maestro wala foto na kasi na tout na parce que yo za ozaki pas bina filo passer pas bina filé na yebi ma mona te na biso na yema mnete na longa kala na longa kuna kala fa le to na le ta mo aigle mambona na yeba te ngale yo ya nko na sona lobaki mwana yake l'accès visa alobi na arasa mwana ni pa okosa akoye pa kuna arasa pa kuna rythme na okosa na lobi abino ba jeune bomo okosa fa tout ça là banini l'arsa na visa on se solo alobi ne ga bongo so ngana ebi jeune nyanga lokosa ki wa alobi jeune ko okosa comprendre biso sko to chango na ndenge ki papa na nga ki visa ki la ki si père na ye père na si ba jeune ba mo okosa l'arsa na visa on se solo ye pa la ki si c'est que c'est solo bena ki Amérique tout ça là père habite ana 32 le monde aki tourisme tene on so genda ki tambola ta ki bena ba misu ba genda tourisme ye bena ki bena e bile ba genda tourisme ki nga artiste ni mission yo yebi déjà kenda Amérique pe aki asaiga tourisme bezoni e bile ba genda beta nana wa kenda derrière image abeta e bile ba genda beta dia nani te bele yo za na media bit bele ba kenda na bango ka mona ka mboka tout ça là mais dès bina fio de bi akenda ka beta bi mo ba showcase là ya beta concert bato si mabaza wala ba eza lango pe bien mais eza lango très bien mais là il bena beta live bena beta live oye ma bato ba beta ba guitare tout ça là voya bina filé représentant ni na musique on est va le chanteur quoi chanteur non so représenter dans des niveaux ba fa izala déjà ba fa izala va ina ngo ya représenter le mot boye qui est le mot boye on est yo ça le mot boye ani ka chanter le ba chanter à tout c'est tout mais est-ce que pe li soleil izala moi tout babi reconnaissance pe zala bien ici ka po zala ki moi qui malgré zo ki chance o yeba na te mais o zala ki wana est-ce que moi tout pe zala na parler na non mate non na beta tout mais c'est comment dire beta tout bon ba ko banu beto kuna na biso somo ba beta ye beta ke kongwe ko mabongo so yo longo na ngeze mo bo ke beta tout kuna ba yo bengo très infiltré kuna ba ba lo ba ke Patrick Bekam aza hypocrite azo kota barando ya fabrication lo bani sérieux kota rando net ya nini o ya koti déjà ya nani de Maneli Sola mamba visa et puis Patrick Bekam sur la sous bien tena bina filé aloba qui on a émission yemo ka dans les vides Patrick Bekam a comme la kete Ibrator paye également awe baté Patrick Bekam a comme la raité apparemment Patrick Bekam a okota marambu ya fabrication olobani pona bae op tikala bon lokola na mutuke fabrica Patrick Bekam a okota baranki na fabrication te papa zai onde Teranda je moi là-bas. On a besoin de numéro, mais téléphone na yo ba numéro na bango et bungaki.
Quand on téléphone moi sika, iPhone 13 moi sombe sika. Parce que ba numéro ba te bela na ngosuté. Asola na ba étudiant pichu aza pembeni ya bina fila ibe étudiant pichu kalama. Ah ba numéro ba te belete. Même biso comme numéro là il faut au lugo komela et pas code ça. Donc il faut mutu akomela nda comprendre ah numéro na ya koti. Ah ba numéro ne belé bela za na ngobunga na téléphone moi za na ngo sombi téléphone sika ya ngomoni. Mignon Star soki mutu wa salela au pont wa zalo la pompo na yo oyemba po yebana alobi on a TV ke non ngai par exemple na sala pour Mignon Star yebana za manquement ya respect ko sala ke non lo alo le maestro sala po lelo to ba le di maître to ba bina filé ba nani e kasi tu o za ya manquement te yem ta sala mais est-ce que comme na nani brato bisoki le di maître atia vocal wana atia première vocale atia na light music eza na canal na mona émission moyo après yango Lady Maître les cas qui a l'obé n'importe quoi c'est yango c'est comme si vibratoire à c'est mon cas qui n'est c'est là idéal le voir bien la TV mais mission yango tela gueule à n'importe quoi pour me saluer que à ça les sentiments na et ngam na sala ya yemba il est le bani ata sala sta sur sala ya yemba parce que pour ça voilà bilomo là vous devez mona ko tango non te pa ko na lo ba non te ba mona segi ça ba ndé ba lo ba ya ko lo mona te soki poeza ibrato na bigi mta sala ile ya yemba parce que là ipe asiliki na émission nini ngazala na papa ya no so émission genda na tala émission so sala ba YouTube ndo tala ngo natika mo émission te pera silika ki lika mabongo ma ke silika non ah muntu asali sentiment ya ngam na sala go yemba coup de chapeau le go sala ki ngai ma prompte boli lo skone na yemba bo yom to yembi sanga yema msubola ndango te msu esa ibato pa mona mabe ni ya lo bongo ya lo bana eta lo bani kaka musique ko ko ma bongo est-ce que pas ko fanda pe ya lo ba ngam na sala ki yom to yemba na problème ils agissent tom so ba e ba gite abetali solo te wande yo mo nteke yaka mutumo bozala ne bien o leki na TV o monde za na tia yemba ngam na sala ga yemba problème te lo comme de sala na yemba yango le lui pas yemba tout ça ce ko ne yemba bongo et comme ça sali ga yemba sous le ba c'est les moments ils ont beta le par coaching ya Ibrato pe le lo mama et les Baksami là déjà orchestre na liboso yango na te ba Ibrato orchestre na bango liboso beta yango na light music oh là do yeba e ça ba la coste ba c'est quand ba Ibrato ba na musicien oh oui bien Ibrato musicien déjà kala na ba matete ah ba musicien matete musicien bena que no yemba na orchestre nga na fan nga le so beta na orchestre là na fan na ina est-ce que yo za mona matete mambolo bo problème te baba viet parce que y a problème ni ya na lebi na nga donc Ibrato est premier orchestre beta les zo beta ba musique ya la coste bango tu wana ba notality ezaki na neni wana o Ibrato na bandi ma musique totale let musique cramé na nini let musique ya 10 ans mais là idée pendant yemba de pas ba la coste c'est la coste a bengue Jésus à loembo lei di hein lei déjà on yemba de ba na kala bango ba yemba na ba yo la chance pas maestro fa bonné ba yo yemba la vie chance pas maestro fa mais yemba c'est ba comme musicien na ngoza yo comme musicien le te yemba sala bango ba to appui na bango pe e jouer un papa ngana goza na maeli na ngana ba makamu na ngai sko place abimela te yo sko simano na bimi yemba za papa tous za batu après ça batu akambara batu lo kwa nga na ko ba no beta masolo na te mais normalement toto ana no lei na no yemba banda kala bango to ibanga na ba vina biso ba yemba fa na matete mais na nenge bena ke no indu sa musique bo late le temps lo ba bongo so tali donc oka ba nzembo Ibrato ozaka pe na place o ko sali remarque na terme ya chant bon chanteur na biso bon compositeur avena ayebi musique fa na tinga wala melote boy na corriger na ni melote na lobby na ne par rapport à question na yo ngo tuneli ya on a lobby ke donc ebele be bazana ba premier orchestre ba des ara ya light music bon ebele to ibango wana ti yo bana mambo kala ya kino ya kala fo ye ba de ba be kam déjà ba segana ba ndo yemba déjà ah mais ba seri wana bina fie na yebi on orchestre ya vena biso ana lemba vena biso na nchusa na vena biso na vena biso ka vena biso nani tanga komba vya
Comment vous avez échappé, mais Babina fait des boyaux, ça va succès. On a mon Lady Maître, on a défendre Lady Maître partout. On a mon Lady. Donc, on retenir que Babina filé, Brator, Materasi, premier orchestre, Babette. Yangonat, bon, score. Yangonat. Alors, au cours de l'orchestre, mon boy. Au banane, l'orchestre, mon boy. Mais est-ce que Bissot de Copé ont retrouvé tout au cours que ces souvenirs na vocal ni au Lady Maître Sala par Didier Lacoste? C'est mon baïmba à Congo. Ponanini kaka Congo, ponanini kaka Congo, ponanini kaka Congo. Lelo babomai, lobi basasa, lobi ba violet. Congo na yo, Congo na Congo na biso nyonso. On va se gagner la guerre liboso na ba este. Mais babé yemba bien te aganga. Le ganga habité quoi. Et là mon toi, ya le bandi ayemba on mto loba. Onenga yembi boy. Oui yembe la biso ya pale. Biso ganga te. Biso yemba boy. Temba ndi bo yemba temo yemba. Temba ndo yemba temo yemba. Comprends. Non non mon lay, tu n'as pas ni boy lay. O mon a dégg na bi na mon lay di mettre. Lay déjà de blague te. Dans biso kuna les 5 bana states ba ki ndé soutenir papa na premier ndoule na ye. Ne bi moi au bimba novembre ba ndoule tout ça ba states kuna tout ça là. On comprend. Mais est-ce qu'on te retrouver na babiloko o bimisa ba na obenga ngo single o bimisa. Na c'est les EP to ko ba yo po tshaba voko na kati wana. Et puis la chance. Et puis la chance on a été biso de yembate. Ba yemba ba chef na biso fils la sei, ba mino soldado, alliance tout ça là. Masa na biso ki ba on ba yemba na et puis la chance. Biso de yembi biso connait na histoire. Histoire c'est vraiment nostalgie histoire. Histoire. Ta histoire na bimité yemba to yemba on. Bon, yembe sota c'est les moments na WhatsApp hein. Bolingo nangai yokei kaka boye otiki vide tonsia okei boye otiki vide lovezala kesengwe komi ya kolela likolo ya kozanga yo yokomi singa ridicule bamasta bazosekanga na famille atula Jerozalaka kolobake naza nyonso ya yo Tansio kei kaka boye otiki vide likolo ya kozanga yo yokomi singa ridicule bamasta bazosekanga na famille mena tulai ngai na nani Jeri oye bako tango yango yo avant koma trop tard nakoma na maboko ya moto mosusu kopanza ngai ntango ge yo linga kanga c'est le moment tango nazobondela yo soboya ye c'est le moment bolingo bandaka na pese komaka na esengo lelo losundolanga bona zana rien mokolo kolukanga pe na koboya c'est le moment bébé tobongisa Arol Tansia bolingo na ngai Joël Moula Mandela Cholwe yokai kaka boye otiki vide bolingo zala kesengo ekomi ya kolela likolo ya kozanga yo Jeri Tansia bamasta bazoseka ngeza nini Jerozalaka kolobeke naza nyonso ya yo mayokei kaka boye otiki vide Jeri Tansia papa na Alvin Tansia na FM Tansia Mboshilo Kinzonzi mais Jeri yondo komando ya papa na ngai Tansia yokoma nyonso na ngai nakoma aveugle yo guide na ngai c'est le moment tango nazomondela yo sobo ya ngai yere bolingo bandaka na pase koma esengo Leti Malumba Bosco Sakata et double boss Arsène Toya millionnaire Wapi Francis Mavimpi Biha Maleli. C'est le moment. Mama Jean Patrick Kyungu Eric Ize Obama Rosine Bolae. On comprend, voilà c'est le moment. Le lien sur WhatsApp. WhatsApp tout extrêmement que beau to qui n'a pas la shit. Amour, amour, pourquoi ça liboye bébé? Motolo baki olingaka, motolo baki azanyo sopo na yo. Yo tia ya mando kipo yo bomae, me yo bosani yompe, ozape na bandego. Soki basali bango boye yo kosepela Arsène. Ntoya, ngana banzaki oza incomparable. Amour, amour,
Pourquoi sali boyarsen motolo bakyolingaka motolo bakyazanyo sopona mando kipoyo bomae Arsen yakova ndawa sokyo sonyawa nakoyoka bien nako répondre nako récupérer Arsel toya millionnaire Bébé yakova ndawa sokyo sonyawa nakoyoka bien nako répondre nako récupérer Arsel toya millionnaire bolingo na ngai na mesana kobenga yo yaja pourquoi privilège mbanda oya mona tampasi oyo ngala yo tomona tema wae bibliata foto mana yango na Facebook ntopetinelanga ta nimero na ye ya WhatsApp nadala soki aleki ngai na nini parfum mpe mazobimisa application ya telefone tentiro ozobimisa parfesa photo shooting photo batreta Arsel yakova ndawa soki ozonyawa nakoyoka bien nako répondre nako récupérer Arsel toya millionnaire. Voilà, merci beaucoup. J'espère que et Salibino ba beaucoup landa biso na banda kuna bino devant vos postes téléviseurs et Salibino ba bien boyoki artiste musicien ndenge akonzemba moko ya ba nzembo ya ba EP na bango mais to lingi to kena suna shit oroloba nini pona événement o ya mois autozana ngo le 29 octobre na stade des Martyrs. Le 29 octobre dans la deux dates. Des dates on a comme mais on a des ndoule ndiri. Ton ndoule mo dans stade des Martyrs. Viens à biso fali pour pas El Marabillo show stade des Martyrs. Après tu peux ndoule mona imka. Mais est-ce que ouais imka pesa vrai? Alors tu sais confirmé. Bien confirmé. Ba bioté comme déjà tu m'as déjà bioté comme déjà que vient beta na imka tout ça là. Ton a des ndoule. Est-ce que kotala ndeti des dates bongo PD dans des dates na des romans à Tina Martyr depuis que Martyr est à plus de 82 000 personnes. Imika et Rosa Tom sont 2000 ou 5 000, 7 000 personnes comme ça. Quand tu as des dates, des dates dans Balamo, est-ce que ça bien tôt ils a mabé des concerts na date encore. Toi la fikint. Tout le monde va faire moi bétama. 20 na beta kuna. Papa chéri beta blo. Ezai mabe. Mon homme dans la batne baketa light. Neke ba wario ba kinde stade de Martyrs. Bifa c'est le scampa ba fan na ba kia imka. Musique ya bon mon homme dans la fan na. Nebi ki vi a chepeli ba ya beta na imka. E wa wario pe ba. Bon c'est ka boani ya imka. Non c'est quand nous les bene beta na imka. C'est comme si oh ouais natangelongi tonne aventure comment mda uti poto wa ya teka ba biya mati ba pano ba beta ndule ya imika ba dans aventure on beta ndule bena nenge ndule bene zala c'est le scam chantier ba oza te ba chancer ne ba chancer biso ben te ba chancer oh ba na éviter ba chancer tous les ans ba on ini ba sa choix jour ngwa ba on est bien pour biso de vendre to beta te ke ba sa choix so ba linga bonne musique côté ba kende ya wana ba kita mais est-ce que kotala ngona ndenga ya musical ya musique plutôt est-ce qu'il fallait pour pas réussir au ton de sa stade de Martyrs? Pourquoi pas? Mais ça Congo, à Congolais, à tenir comment? À Congolais. Parce que Congo est là, moi photo on a monté là que non, nous sommes nous les face à rappeler. Oh, et là on a les beaux ma musique à Congo. Bita nous les non, bateau bateau ba yara wana ba on a bête la musique. Là te que faut comme ça plein ton nez. Ah nous sommes là, c'est là, on ça plein. Oh comment y a bête nous les nez, c'est na na est-ce que ba ya ça plein comment là? Mais je photo ça différentes choses quoi. Mais bonne chance na ba père ba beta. Elle m'a rebêché fallait pour pas beta na stade des Martyrs. Vers c'est le scam Poutine puis beta na imika donc bonne chance na bango jour en mais les kitoko quoi. Merci. Voilà to comme na suka émission na biso kane na baka. Merci beaucoup na ndenge bo disposer ata na bino pour na Holanda biso. Bo conseiller toujours ko s'abonner parce que awande bo bando zora ba actualité to bando yambela bino ba artiste ya solo to fanda bena trop te to fanda la analyse biso photo yambara mingi ba musicien parce que bino bolinga la bonne musique et puis culture mboka na surtout tikaka na musique donc musique ndé kotombola drapeau ya mboka na biso partout comme na suka émission na biso et puis message pour na ba les chanciers à part
ndenge président na libanda mboka boza na concert na kin a teto na ba frité opesa biso na programme na ba ope ba libalanda ba rotala bino na ba répétition en coulisses ba kozwa bino wapi et puis au profiter ka ba salutation nora. Ouais, non les ana tozana père azana ma cité ça mamnae mais toi na ba ndule moko o izana libana mboka oui, aussi la guerre morazonga, so hyper azongi comme ça toi liba, tu voyages bien toi libanda moi andou la libandesa. Après biso to tikali a to travailler pina, to répéter chaque lundi coulisses, mercredi toi na lipani wa 8e rue industriel na limité, to répéter wana de 16h à 22h quoi. Nevi lobi da mercredi to za wana to chauffer bien on rende père azalara. To répéter na ndenge zala kaka instrument bato ba côté belé tout ça to répéter bien bongo. Donc bato ba continuer à consommer épis na biso. Ouais, de sengi kana ba monga bonne musique, surtout ba chanter, ba s'abonner kana na ba page na biso Patrick Beckham TV na ndinga YouTube, Patrick Beckham Lay na ndinga Facebook, Patrick Beckham officiel na ndinga ba Instagram tout ça là et bon consommer et puis leur chance après tout ça pe na studio, tout préparer disque na biso histoire mais ça pour l'année prochaine mais le roi super a une moi logo moto lancer dans ma générique moi on attend na moi nzembo moko ebima ya KMB Chetemba soge simbite luka mosusu kolela te soge simbite ya luka e kolela te mana bukimbe toi bébé tikidi mana bukimbe toi KMB Chetemba hey babe hey babe papa ya bana logo de zomane va yo dans un mois na ebima na kalate biso ba do sikali to bosser ka to bosser na biki makamusu ezali to continuer ka ko travailler pour disque frais à la pima moi c'est bon biki bo wala na biso pe na musique biki michel za batumsu sala biki so ba quitter ça là moi bizarre moi genre problème te to bunda avion ezaka mabongo mais o to lobi ezaka yangwana na pesi na mbote na masa nanga Shadrack Kitenge Jogo Chacha garçon capable na ninga Belgique pour président Mike Mosisi banga mo ne tombera jamais Enoch Zinga Bogar moko boy président Valérie Kakesa biloko kotaki na monaki na yozo ya ngai Bosco Sakata double Rolex double boss voilà vient na pena limité Bosco Sakata double boss Henri Mumba, papa na David, papa Issa Mantomina, Spiritas, commandant Patrick Nyoso Pete, Christina Mpata, Fanny Andi Banabiso, Baron Mouyumba TVA, Dorcas Wai, Fiti honorable Didi Mwanza. Toi, n'a pas besoin de faire un mot à Tchangou Didi Mwanza, honorable, Fiti honorable, Azana, toi, la marche mode de santé les 5 heures. Nabi Kebana Tchangou, tout aux Alawana, Basta Rebelé, tous Zala, un million star dans Zala, tous Zalawana, Ben Lutambo, vie pour vie, Kalatia, postulation, Mambrisa, tout ça, la vie Bikaka. N'a pas sumbo pas. Batno so balandi biso vient na bosani vient na Paul Olenga Congo des sages il y a Tréphane Olenga quoi OK comprendre na pesi mboti na cameraman na biso tout ça là oui facile noble donc babi cameraman patron na mone bien makambu tout ça là de mama boisala te quoi des faté quoi ngai lelo mawaye mama nangai yo mama nangai soki na zambi ezalaka bona yo mama nangai moya kolongola semi otianga na kola na koma moto mama nangai nazanga longo yango pesa yo mama nangai tika na embela ata nzembo yesengo mama nangai na tango ya maladie ozalaki toujours présente na tango ya minyokoli bato borosika ozela losambo tambe na ngai batela Beckham na ngai akufa te sino mokili koseka ngai yo liso na ngai ekyakuka ye yo mawa me natingala kaka na ye wana nzembo mère tozembo ezalaka sono ye mango esalanga mpasi kwa mwasi akoki koboya yo azweli yo mpe mbanda camarade na yo nazweli yo mpe mbanda paster na bino mais maman jamais quel que soit problème maman nangai na tango ya minyoko bato barosekanga Patrick na longwa mulo
mishomere na mawaye nakobokola bana ndenge nini bato baroseka beka mesilie mama zalaki koloba saira ekosimba kaka saira yokobokola bana na ozamba kotika yote mama ni makola muka 4 koteka mapaye mama ni makoteka fufu ponga na tanga nokoka jamais kobokolo mama bolingo na pesanga mama eleki olodia mama kila pe mai yango na bengaka yo Germaine beka malela yo koko badigra wa numéro na téléphone eza 00243 89 83 42 742 00243 89 83 42 742 Black Banana na pesio mbote kwa la star CG Serge Ngomba l'impérateur Mandela Acholo Job Nzinga na pesi mbote ba mascara vangu bureau à mouvement quoi. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bolandaki Bisso partout dans le monde, Mati Manza, la femme selon les cœurs de Francis Dabous, et pourquoi pas aussi Grady Manza, toute la famille, Miezi, Bolandara Bisso de près de loin, Maman Brigitte Massou, Maman BP, depuis Paris, et pourquoi pas aussi na tonton Georgie Mbaki, na Katia Paris, na Moni Bongo, tonton Patimba qui Bolanda Bisso. Restez toujours branchés sur Côté parce que on est beaucoup à m'envoyer bien. Quant à moi, je vous dis bye bye, je vous aime beaucoup.